Alongwe a posté na page na ye amibengi reine ya village. Alongwe princesse. Alongwe princesse a commis reine ya village. Cause bervé Alongwe ya Alongwe lobi a profité le rôle azana zemi. Moi na ye azon nationalité Amérique. Ce qui est posté le qu'on a amibengi reine on a stadi quoi. Warente. Reine au monde entier yebi o Fabrigas a honora kabenga mon amour apostaka. Ezaka atterri alino alimbele. Azako bina ka bantoto makasi wana ngaku nazo sepeaka na baduzo makasi nena batu ba telemela yete balongole kaka biso sangana to bite ninga sana na mwa pembe na baluba wana so eka atie mafuta komi propre au bando pesa makambo banda ko attirer bayaya azalaka wana bina ndatikalaka wa komi lelo bapoto aki lolendo wana zo sala makamto osala si Fabrigas finga mususu mafinga kitamu tute au contraire ko fungolelo ba porte mo apena suma pour regretter nde babakanga ne kulusu sara kende prison ke na ke prison boy et fungoleli nga ba porte pele alors YouTube ekufi epoanye kufi moté amabe trop place Congola linga amona muninga zoate bo accepta ta moko na bino aza balinga teke baza na mutu moko aokonza bango balinga kumala mu musala ngwesani ebe baba batika confiance eza ndenge basali ba pasteur pareze mineza ya mumu ya mumu YouTube ça libre. Ya Momo, Liboko, Michel, Ipeka, Mike. Mais mwana ya Momo. Somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, cause you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Merci, Joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'Aïe. Mais pour vous, mon bien, vous avez la scène moko. Saratola TV. Vous abonnez. Vous m'avez contrat dans l'Aïe. Nous avons signé la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons un Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout. Il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la famille, nous sommes dans le monde entier. Tous abonnés. Dans Saratola TV. Vous avez un contrat dans l'Aïe. Merci à vous. Bienvenue sur Saratola TV. Merci Nabino Boza Ebele Yakolanda. Émission Vérité présentée par Paul Mukendi. Moi, je suis
merci nazaka na sengo tango naza liboso ya ba écran na bino ba téléphone na bino ba ordinateur na bino pona ko présenter les bino émission oyo vérité ya mukolo molelo na yambeli bino bongo moto na succès bakisela ye Madjabou oyo tokomekana no ko beta na ye par rapport ya analyse par rapport ya actualité oyo ezoli kana kati ya réseaux sociaux tokomeka ko sola na ngambu ya culture tokolobela makambu ya maestro Fabregas ba musicien bakimiye na kati ya États-Unis amemaki ba musicien na France bakimi lelo lisusu na États-Unis bakimi il paraît zemi oyo merveille ya mado azali nango ezali ya maestro Fabregas na ba voice tokomeka ko solo lango elongo na moto na succès tokozala wana lisusu na ngambu ya ba Gaulois to ba Gauloise basali mwa click moko pona ko bimi ko futa ba journaliste oyo bakobanda ko finga bongo artiste musicien Fally Ipupa bandiko ezali makambu ya malamu to ezali makambu mabeto zaka wana na culture likambu ya artiste Lianza Mutakalizi toko développer elongo awa na mama Sarah toko beta peli solo ya couple pastoral moko oyo bino nyonso boyebi tant na zolo babongo na zo mona déjà Joël Barizo na mama Siaramboyo mama prophétesse ba makambu ekobima ya lolenge na lolenge tomoni ba papier ekobima na milangi bakangi mwasi na kisi mais bazali couple pastoral est-ce que basali na Nzambi makambo ezoleka na ngambu ya batu ya église boko mona to boko mona ti vraiment ezali bongo ba actualité oyo tokosolola yango elongo na mama Sarah. Je dis encore merci l'ingénieur Alex Bazali bongo si ma caméra, merci na Nickel Tangwa. Bon délivre, bon séqué, Jonathan qui vous n'a 10 amis Bali. Bon guérison à toi mon frère, merci Lissousou na maître VK Deboui. Esprit libre autotombe avocat de Barbas, maman Sylvie, baye na motema ya papa Guy, baye na les constateurs de la SAP italien, merci na bino nyonso. Bande ko bozola da émission bo liker déjà vidéo, bo partager kozala égoïste té ya ko bombela moninga actualité, panzela moninga ayo kapenza basango ndenge ekoleka. Vraiment merci Montréal. Fungolanga déjà plateau ce que ça même langage nangai na côté déjà invité nangai maman Sarah bonjour. Oui, bonjour Paulin, bonjour bande gonias tu oyo ba Olanda biso na ngonga oyo bambote na bango bisika bazali. Voilà comme d'habitude né na lobaka na obanda o remercier ba sponsor nanga Madjabou Gospel. Babi sponsor number 1. Donc deuxième édition Izoya Kalamingité et puis na Bossanité Madjabou Gift. Ah, photo nous en place à Madjabou Gift ouais. Faut fona lugela en place quoi. Madjabou Gift ezawana ka pona ko aider. Donc papa hoina maman Mariam na motema malamu nzamba pesa bango baba ite ba osunga ka ba jeune talenté to sunga pe babola batu bakangami na hôpital orphelin nde bongo département ya Madjabou Gift et Botami. Alors voilà, sans plus tarder, on remercier Azir. Azir est disponible à Kinshasa, la galerie présidentielle. Mais wana na galerie présidentielle Nassé, place à ma boutique. Azir a commis wana na Ano pas commis la galerie présidentielle. Donc bateau balingi le possé comme aloranga. Ma futa na parola ya kama commis balete. Ano beauté. Et puis pour na ba père Azir. Donc merci pena Jimagique Adassa, Jimagique pelenga perdre ba poids. Na perdre penza ba poids. To kama mbango ya mona sango mais ils ont la bateau penza mbapisi bango likambo ya sa musala sa ba produit na bango. Produit oyo est tellement naturel. Oh zomela bakisi, oh uti kobota. Oh mwana zomela libele et ça sans condition. Mais sauf que c'est bien tout ce gars où tu kobota tazo mela kisi ya melane kaka mais ce que le ke le kelanga ninge zala soro sali sport otiki ozongi munene so sala ki régime okiti so otiki ozongi munene mais na sali baton ebele non maintenir poids nanga on a quitté la qui donc c'est-à-dire ils ont ba produit mo ya qualité on a loba songa na fona sa elo promotion fonga mona meka ba produit on a comprendre que te makamba bien zawa pour que tout tandango na miso batu to pesa na babone na biso bazala désuité donc on conseille bino vraiment bato bana posé à perte de poids na 14 jours so meli détox mincère ya mama au kiti au perdre 15 kilos so meli 14 bouteilles à détox mincère au perdre 15 kilos avant no bandaki au mati et puis pour na bata mabumu soko sombi il faut soma mettre riban po yeba po libumu so ekiti oyeba te po ba graisse mute banda koliama o eliaka na ba graisse
pour ba graisse de sara libumu ezala munene na ba ballonnement elongola ballonnement. Alors ce qui au bandiko au lingo banda traitement, il faut soit mettre ruban au kangana libumu mesurer au commis quelque part. Allez tango bandisco comme la gina yo après 5 jours au meki mettre ruban. Après 10 jours au meki. Donc c'est par là au mona ke libumu nange kiti et puis ma foute liami. Atoti ko melango libumu ezonga munene te. Si kondo mona batu mususu ba doublaka ba dekir parce que tango ele ba graisse a comme na posa sko libumu côté comme plat. A continuer sous baki. On se comprend en tout cas non recommandant au batu axe au cas telanga ma partie na nga publicité quoi. On l'excellent on a pas akatela mais fallait ndo senga ni axe malobeza yangati kasi malobeza ya yo émission za yanga kasi doit doter pe ko ya pe ka bongote copia elongi nanga futi ko bien obité kasi osé invité katelika parti na ba to ça d'échange le voilà osé invité au sengi bakatelo parti na yo ke axe te la minute émission za yanga axe nazongisi maloba pa na ye yapesa kasi ordre bokatela nga parti na nga donc voilà nena bando loba merci beaucoup na tata po FAP Kato ma grande sœur chérie un grand merci na yo un grand merci lisusu na couple bondo ba parents adoptifs nanga papa Roy na maman Mariam la fille selon lesquels la fille continuer ka batunyo so balela na kombo na yo selon les cœurs de sa maman ndenga donc voilà merci pena papa Diego Milito un grand merci na maman Gina Amatou Motema papa Aaron Amatou le prince de Dubaï na moni bongo pa Amelia Mweba la privado ya Orlando Domingos sans oublier Jenny Beta industriel moi si à Pembe moi si à Orange na bosanité président Charles Tamboué un grand merci na yo un grand merci na Clara Fikiaou. Un grand merci na Sol ya Bambemba, un grand merci na Makia Lakumba, un grand merci na Ozia Masamba, un grand merci na Rose Bonga, Célia Kikela na PCO, merci na maman 4R, merci na Nana Bafana, merci na la Chine. En tout cas, merci na Bandeko Nyonso, sans oublier groupe WhatsApp na Paulin, président Bébé, mon préso. Un grand merci na yo, un grand merci na maman présidente, maman Nathalie, l'enfant mystique, l'enfant yaba mystique. Un grand merci na yo, un grand merci na Dalia Onyema, un grand merci na Sarah Abwele, un grand merci na Edwige Kalala, un grand merci na Pamela Kabeya Wetu, merci Bele Mingi na Papa Edi MK, un grand merci na Bandeko Nyonso Obolinganga, babone na biso, merci na Ars derrière la caméra, merci na Niclette Twangwa pour l'assistance, merci na OP Paulin pour l'invitation, merci pour na Docteur Patrick. Voilà, merci marqué ma bango et ma bango et comment je l'ai biso temps. Ouais. Faut bien tout le gamin tout réduit temps. Et kilo mais tout bon était bon, les léger. Ça pèse. Ah, ça pèse mais quand ils ont pesé ça peut temps. Vraiment tout ça la moins ndambo ya réduction. Moi temps wana ka o ngana boki mabanga wana Paulin ya ba salaire abatu ya ba 10 mois. Mabanga nyonso na boki kaso. Ça nga combien axe? Combien de minutes? Pardon. Tu la game monsieur mabanga to continue. Na lobika. Tu ça va la comprendre. Mabanga wana. Moi ka mabanga wana. Combien? Ah yo zo me côté zo me mangana c'est la côté. Côté. Na tombokate ça 8 minutes. Ba tu bota l'émission. Mabanga wana ça 8 minutes. 8 minutes wana eza ba salaire ya ba mois ya batu. Na ba kombo wana onyo suna boîte. Ba salaire ya ba kombo. Ba salaire ya ba mois ya batu. Nga salaire yango parce que talaka salaire ya muta. Na boyo tata popona mutabanda. Salaire ya muta 6 mois to une année a ngana salaire na ozo wango na 8 minutes ya pamba pole. Voilà, merci tout ça la émission. Ah moni monde zolingo kota na ta na kokota o. Koti déjà. Na penga na déjà. Na koti déjà. Na koma mupe. Ah yoza. Na koti déjà. Voilà ce que ba salaire wana zo banda na ba salaire bana. Ba salaire abatuti. Ba tuneti ba tu ba sebele ti faut mais émission de vérité. Ba salaire oui ba salaire ba député na Congo. Salaire ba député na Congo na yebi. Et à combien? Ezaki $5,000 mais on dit ba comment na ba 11,000 je crois. Moni keza moké. Na leki kuna ba député na 8 minutes tika kaka.
nayebaka boka ngo na nayebaka neoza boye okoboka ngo na ba déjà ba youtubers eza passé te pour youtubers moi youtubers ata na mutu to kabela ta $5,000 mais 5,000 ana été 2000 nanga pia na ba youtubers nyonso balikana nini natangelo ba kombo ya kotanga ba kombo te parce que na la ba fula mutu te mais ba youtubers wana nyonso bana mutu te ata sponsor oyebi eza na ba youtubers bakendaka pe okende poto elobelo te poto te okende wapi bakendaka ngakati bafina bango so bonga te ndeni so bazo apndala yana mutu ta ko kabela bango 5,000 afandika pamba pe bakabelo 5,000 bakabelo 10,000 parce que moi 8 minutes na ngana Paulin et ba salaire bato na ba député na kati c'est exactement ya munene tola Paulin 3 sponsors oyo ba danger nakoba émission ba mona na te nakoba émission na oui bi Asie oui mukolo Asie merci komona oui bi ata kombone nayebi kombone te komona o oui bi kombone ye oyebi mama Esther bon te ye na ipa ye oyebi kamikolo boyeba te mais nga na yebaka déjà nga na yebaka ba nini ya majabo tanga bazo ya Mike nga na yebaka yango mukolo na ngo za pasteur bango bazana na pe na za ko mona ile arita ba na za ko tala na ba prédication na chaîne ulanda déjà nga na ba prédication pa na chaîne bango ya TNT wapenda boni ya papa roy ngapi na chaîne bango pinza izako te aotala déjà po atala mwana poso na tengami babenganga bakamoni nga matoni posaka na totenga mise émission mais totenga misaka émission c'est tout ça ka émission polo sosi la tika voilà merci maman Sarah pour la présence na yo na plateau na biso mukolo malelo j'espère que mama mikolo belé bandeko bazomona biso na yo lisusu famati na kolinga to betana no lisolo na ngambo kaka ya ba musicien parce que lelo mingi analyse eza basée na culture penza mbala ya liboso maestro Fabregas amemaka ba artiste na France ba artiste ba panzanaka lelo azusu chance ya aux États-Unis ba musicien ba kimi lisusu yo en tant que mon et Fabregas plaira yo en tant que mon panzisi na YouTube ken ata na plateau te azana ngote ils insistent mais il y a vérité ana ngote toi comme mais vérité tout balbani toute vérité n'est pas exemple c'est important parce que ngai siko naza mwana na ye mais nga na sala effort na améliorer boulot nanga na sala effort na tchango na ba standing nanga pour que ba sponsor obaya parce que na sala que effort ya ko améliorer travail vous comprenez il y a tikalika place à tikaliwana ce que son mutu alinga leka Sarah il faut tala que Sarah suki nga na on ça plus que Sarah mais ba osala plus que ngate ba préférer ba sanga na ba boma o nga na sali poto kokana to bamba na to kokana mais ba osala effort congolais ça effort tale kamninga ya osala ndé effort abambaka yo malekote c'est tu te comprendre bien Fabregas bato bazobundisa pe bezaka ba musicien bango na bango ya bango na bango motia mabeza makasi na milliers nyonso c'est ti bato bazo attaquer da plan ya wata c'est-à-dire ça na plan ya wata bon là on ne sait pas parce que toi banzambe te mais ce qui est vrai ndé to lingani te na YouTube te ba musicien ba lingani te ndé na parlement ba lingani te ndenge na politique ba lingani te c'est partout Congolais motema mwindu Congolais za motema mwindo maman Sarah elongoli ya merveille comme si batebele parce que merveille bazako benga yi princesse ya village mais na kamo ikutu merveille longwe a posté na page na ye amibengi reine ya village alongwe princesse a commis reine ya village cause merveille longole te ya longwa lobi a profiter le rôle azana zemi mwana na ye azon nationalité américain. Est-ce que au poster le qu'on a mis bengi reine on a stadi quoi parce que d'attente au monde reine à moi si il y a roi parce que mutazali roi ya village ezali Fabregas il y a commis reine bon vrai reine ezara mon côté rialino a reine soko bimana artiste et un leader wa reine au monde entier yebi o Fabregas a honora kabenga mon amour apostaka ezaka atterri alino alimbele
biloko na otelemela basi mikolo bobima na basentiment buzoba oyebi ke mobali ana na mwasi na ye aonoraka ya postaka ya lingaka mwasi ne makasi mais ondimi quand même ozala limbele katula soif na ye olekisa ta na o pourquoi et pourtant mwasi kitoko koluka mpe mobali mosusu ambongo mpa bali yo merveille aza zoba laisse-moi excusez-nga mais oza zoba moi à ta place nanga nayoka soni même koloba soki ya solo tobimaka na Fabrice nayoka soni ata lelo so nabimaka na Fabrice nayoka nanga soni koleka na miso ya bato kolobaki nabimaka na Fabrice tamie tobetango ka sese apibliaka ye bamonaka na ye ayembelaki banzembo alingaki tellement makasi ke na mitala sikoyo na kingasa ara mpe boye na mwa kitoko nanga nzambe apianga na limbele naolanda mobali ya bato nsima baovalorize mwasi mosusu nga baozwangaka katula soif so nga yo merveille me nakomi ata te so ya solo eza obimaka na Fabrice so mpe ya solo zemiana eza ya Fabrice tant mieux kutokoma te parce que ozobota enfant bâtard abota mwana enfant bâtard loka babiso ozobota enfant bâtard eza likambo yoyokela yango esengo te nzambe abenga yango bana lisumu mwana aza mwana lisumu yo posambela te ozoyokela yango esengo nini parce que ben convenir ya ba enfant bâtard ezalaka ba lien wana ezalaka biso ebi yango na ministère ya combat ba exception tuna soki papa na wabalaka mama na ote oza enfant bâtard menga papa biso abala mama nanga loka ye mo aleka na media benganga enfant bâtard ndi na latango menga na enfant bâtard ti po bala mama nanga na mbongo oso comprendre moi si obabali ete moi si makangu bana nyoso babotaka bazanga ba enfant bâtard alors bana ndengo wana soka botami na parent o ayebi liloba il faut banda ko kata ba lien wana akata parce que bible ezobenga bango bana lisumu faut kata yango siko yo zo sepelozwi zemi ya enfant bâtard merveille elo ni yango sepelisi omi bengi reine o ba bengi o terrain ebonga mobala peso yango ndenge nana bafana fale apesa ba kombo ebele ozo mona lolendo vanta na lokuma ki mwasi moi fierté on appelle ça la bien yo mo mi pesi reine ezo pesé te yo mo pe o bébé nanga azwa nationalité azwi nationalité ebongo titre ya mwana lisumu azwi alongoli déjà azwa na yoka akomi na akoma na nationalité américaine za bonité mais est-ce que kombo ya enfant bâtard elongo ekolongwa etikali libela kolé avi mwana lisumu on a tatouage à makasi etikali yepe mama sambela te sentiment ngwani soko zuize soki nengeni est-ce que terri ali no boma libala ne po yo merveille au posta ki komi reine koza na zemi laisse tomber ça va passe temps est-ce que na nenge pesa merveille azali laki tota la pesa merveille ya kala ya lilote ya mwana na oyebi ke babiso to côté là pas Fabrice pour Fabrice azwai kasi place na azara no makolo x elongi mabe solo mapeka na oyeba na T+ ekangama na mam na oloba vila Fabrice yemoko ayebi tozala na ba onya toyaka répétition wana Fabrice azao répéter après Alda basa benga place yango kala T+ na ville mwana wana merveille azali kobina ka banzoto makasi wana ngaku nazao sepeaka na banzoto makasi wana bato baotelemela ye te balongole kaka biso osangana tobi te ndenge azala na mwa pembe na baluba wana soki ka atie mafuta akomi propre abanda opesa makambo abanda koatire bayaya azalaka wana bina nde atikalaka po akomi lelo bapoto akei lolendo wana azosala makambo to osala c'est Fabrice koka vasi mo ebimaki ya merveille azosolola onde azakosolola na motu moko wana azoyebisa ye atika koloba bakomona nga mabe parce que oyo biso tomonaka na ba orchestre oyo biso place ndako olalaka te moyo yeba place etangaka eza te abimi kizengi po soki nalingi naloba na kolobela motu atindaka bango directement tozomona ochange nango elo te polin babiso to mpe tosala yango te olongwe mpe héritier ntango bato héritier bando ofinga ofinga héritier échanger héritier azaka inani azaka héritier bon c'est bon est-ce que yende mutali posa zo banda kopango basala ngo pa Kofi na ba danseuse net ya Kofi ku te kotaka na viol Kofi azaka Kofi te azaka Kofi a continuer musique te azo continuer donc
Merveille Amado, soyez la bienvenue. Tchela biso ba matia biso toko tsambongo mais yebango. Fabrice otikalaka Fabrice liko nango robota enfant bata mwana lisumu. Bandaka de akoluka délivrance okata ba lien wana po ilandaka. OK. Poto ka bona dossier ya Merveille Amado loko mwe comme ça qui batebile. Kolongwa zolongwa a remercier Binafilé. Au lieu à remercier ta Fabregas montamemi aux États-Unis, mais il y a remercier Binafilé. C'est-à-dire que Binafilé azali cause ya makambozo comme la Fabregas. Azala cause ou pas Fabregas reste Fabregas. Paulin, au moins il y a mon kilo mutako changer destin no ate. Mutako boto la étoile non azate. Lelo ataba ministère so basangani contre Fabrice. So inzamba lobi ke Fabrice ozalaka wana échanger na moté ata kumisi ma nani Binafilé ata Binafilé mutana simane Fabrice atikali ka Fabrice carrière Fabrice asali na musique succès Fabrice asali na musique Binafilé no asali na moté no akomi pété ata na katikati ya communauté donc c'est-à-dire peu importe ya mamnios tout merveille au sala et longola Fabregas qui Fabregas te échanger Fabregas kutu mutafula yo wera son malongwa pembe na wera zaka Fabregas c'est comme échanger échanger até héritier patikalaka héritier faire est-il le ko baka faire et loko échanger ça te to mona ngo ya basorti tout que mutalongwa afingi akumisi et ça la mara olongwe pas faire ofingi faire okumisi fali et alaka bongo et mamba liboso te mona na oyela biso na media to mona ngo to abambiaka na ngo to sala ngo donc passe-temps. Ce que c'est préparé dans la conclusion au conseil peut occuper ça entre amis comme to ba consolation on a au consoler maïso Fabregas. Non na c'est ka courage la vie continue alemba osa batu bola muté o babenga ngo ba découragement ya otika osa batu malamu kotika omema batu na poto kotika te continue n'arrête pas et anango bitumba monsieur eza bitumba musique soupesa bitumba vie donc à se concentrer les sous à continuer chemin na ye oyo bazalaki combat monteur ya orchestre christianisme solo amiral likompa balongo bango pe parce que bango nde bazalaki nyonso oyo Fabregas asala bango nde babetaka yango nayebi ku bango te déjà au revoir oyebi bango te général amiral nayebi ete même de vue même na kombo nayebi ete donc au revoir parce que Fabregas atikali Fabregas Villanova c'est Fabrice. OK, merci. Merci mon ton succès, merci Nabino Sobo Landa Biso na Saratola TV. J'espère que vous s'abonner, vous aimer, vous liker vidéo, vous partager et ça vraiment kitoko. Merci na mettre avec de vos esprit autotombe. Avocat de Baba Semtaïf ça ceux qui promet comme Lio. Tokola tatoge. Merci vie zala zala wana na point pour na toge ka pour ça la msala. Merci maman Sarah. On a ibiza côté Bokolaka. Mais to betaka li solo voice moko ezobima ezotambola na réseaux sociaux awa bande kona biso batu ya ngambu ya Fire Gola basangani bakosala liste pona koluka ba journaliste oyo bakofinga fali basa liste na bango bien basa liste na bango bien et akopa kala e bani na on lelo te makambo ya kiba musicien ba futa ba journaliste mbongo ba finga baninga ba musicien mambaka. Est-ce que il y a makambo eza na makambo kala na moment où faire gola auto bimisa album Dynasty est-ce que eza moment ya bien au bango ole ba préparer moyen album na bango ezala na marché mais bango bazo préparer pour na ko détruire mutu mususu eza le gola bazo détruire album ya faire été bon ponanga eza ba réflexion na bango mais koyoka voice wana rien ezo prouver biso ke ba fi wana za gauloise et l'autre ezo prouver biso ke fi wana za warrior mais quand même na ba voice toyoki ka otanga combo aza pour faire bana besoin batu ba détruire fali ba futa ba journaliste mbongo parce que ba ça qui liste na bango déjà ba tchepe ba combo ba chroniqueur alors parlanga na lobakaka ce que eza bongo eza vrai nde toyokela na ba voice ça sert à rien. Il fallait que tu fasses un journaliste un bon faire promotion. Pour finga fali ba finga ngana vendre la fali 6 mois dossier Niki a changé. Azara fali. Na finga épée pendant des mois a changé. Atikali ka fali.
eloko échanger eza te bato babosana ke kofinga moto ekitisa motu te mosusu ezala boomatise eya lokwanga bacomplot trop basalelanga bafingafinganga eya komatisa ntango bauti osalelanga bacomplot sara bomi moto sara bomi moto abomi moto oyebi complot nayebi makambo basalinga bamama nanga balobi non trop c'est trop jalousie pour na YouTube tu gagnes combien là-bas il faut protéger bana ou protéger finayo bima kuna travailler bureau yango ko travailler na majabu gift eza obebi salaire nanga ya combien pona nini bato basangana ki balati singe kulusu aliwa mutu bato muso batali ute ya mabango aboya nini ka pona YouTube do bapambolinga bango mo bafungolinga porte sanke bayeba yango na loba mafinga mususu mafinga kitsa mutu te au contraire ko fungolelo ba porte mo apena suma bo regretter nde babakanga ne kulusu sara kende prison ke prison boy et fungolelinga ba porte pele majabu et après prison ebi majabu et après prison donc prison na fungolelinga ba ekotinga partout na banda kwa ba ekotinga na ba Côte d'Ivoire ekotinga na banda kwa ba po bémission ya prison ba sailanga lekakete pour nga so eza solo bafana faire ça serait mieux de penser wana bosala basaila papa Hervé promotion ya album na eza kitoko ya Dynasty mais so epeza lukuta eza ke batunde baolinga bacha bango na zizani na potopoto parce que apparemment babono batala biso balinga potopoto balinga batu bafingana na ebite so bango basepela nango baganyanga nini mais so ezape mutu mondo lukacha zizani entre Ferre na Fali boza maele bafana Ferre boza maele bafana Fali donc kofinga to kofuta batu mbongo bafinga Fali ekitsete wana fo babosana. OK. Voilà maman Sarah, ton rôle dans une actualité musicale toujours sorti album ya Fali le bela qui vraiment trop mais bana album ebima ezo yo kanati ezo kana pe nettoyer bi pena Fali pena ki Fali a boire qui n'a marché tout senti pena Fali te banda le 25 février ti le lo pena ataso ke yuapi po yo ka pena ba chanson sika eza vraiment passe mais to ka ba to cause de ba lo wa kala ezobita est-ce que otali ba stream nae po ba artiste oteka fotala ba stream nae na ba Spotify tengana le beli côté ka tengana le beli ko beta ils des choses différentes côté ka na ko beta beta nga yo kana ngwa ola c'est vrai nga yo kana ngwa lo na yo ki bar même na banzele za Dynasty ba on nyonso apa mutu mon na lo bonaza te naza tu peux avoir raison peut-être banzelo de kaka oyo ka ngote te na yo ka Dynasty na yo ka on lobby na yo ka on a beau vent ya ilo oyebi et ilunga azali na boutique mo wana je crois mtachela bango ba oyoka ngana za ole ka tupesa ni kumbote na yo ka Dynasty ka wana lobby kaka ono ya nzembo ni nzembo o ebimisi o batu ba oyemba yemba mingi o titre na mo pe na evite na yo ka boche le soka titre kuna na yo ka kiango mais album a Fali na yo ka ngo mo trop na banzela na yo kaka mais sinon musique na biso za obamba na parce que moté à mabeza baza à la hauteur te même côté Fali même côté Ferre les soki ba bimisi ba vacuum et pe sara ba retour wana ya peate nako bosse na ko lobela ngo tie ezali bongo makambo elekaki na kati ya Dubai liste salamaki moto liboso Fali abeta na Dubai ezalaki bongo we Rason Koffi Olomide après to baba kisi bato msusu obino bomona kuna mais triangle mo beta makiwana babuka ki des personnes na babaki babinga ki wera asenyi mbongo bon as artiste c'est normal il faut pas payer ça y cacher na chose grave après marambouana Zakri baba so yeko likana TV pona koloba ki wera zali produit fabriqué na to baba marque na est-ce que émission ya babaso na wera na wingi musique BCBG banani babimaki liboso bon na ebité mama musique ya kala na ya moi pasi mais na yoki na comprendre bazakara lobby koloba na mutuki aza produit fabriqué par moi-même eza insulté net nga na fabriquer niki eza insulté
nga pe ba fabriquer nga pa ken eza insulte te ezolakisa ke nga mna bimisa ye ozo comprendre to nga mna orienta ye to nga mna fula ye ya langage sikoyo ya bakino ya kiyanke wana produit na nga na fabriquer eloba mabongo mais so koti na kati ya maloba ni ezolakisa ke aza parmi bato oyo basoutenant ye oyo babimisi bafuli wera mais mpo nini nakoloba wana baterme wana te fakeka na baterme mabe s'il te plaît est-ce que bateke zakara aloba de alangi aloba baterme bayanki abanda émission na ye déjà na baterme bayanki c'est tout à fait normal aloba bon aloba sérieux te ke tu vois loka problème kendi non aloba na terme bayanki et pas aloba ngo pina ndenge azosala fait vert webi ke o comprendre et ndenge na ye bon nga mona nga mabete quoi yo mona mabete mais retour babi ba droit de réponse ya sakara neza mabe contre venae finga kubamba mutu abiloko mabe omona teke place on dirait moi mke azoto sa sous mkono te non mais ça réseaux sociaux toutefois bato batala biso balinga moi biloko bandingo wana Vesak ne paye na ba 3 diplômes na 3 fois licence na bisio bandeko ba otala biso balinga ba biloko ndingo wana balinga bango balinga biloko ndingo wana menga nalobaki babone na osala musala pona babuna CPS babone te pour les saliers individuels non kota li felo pona CPS babone te pona YouTube ngana kote na on li felo te mais sur 100% ya bato batala biso 99% balinga ba mandingo wana bafinga ya fingi ye pozongisi omona babando tala bino so tali pe be mission bongo tala matro malgré ya na ba vie belete pesa mbongo te mais etala matro voilà. Voilà, et là, vraiment trop. Tout ce qu'on a, on a mon succès. Femme de vision. Ah, femme de vision. Les lots oyo. Baluba va payer. Tant la Bible va payer, bon, zone na commentaire en déromo, bon, mon qui t'a publié photo ana. Il y a artiste Lianza, oyo ba mutagaliser. Ils a été hein. Chantage. Paulin, ceux qui m'ont takalo nous à la média, bon, peso des jours, obinisa. On est un chantage. On a peigné. Na mon amour peigna bien. Oh, oui. Na mon amour peigna bien. Mais ouais, bien ami, tu as commis. Maman, t'es bandela nano. Na mon amour peigna bien. Bien pinza. Paulin, webika sonda. Webika sonda. Webika sonda bien. Au monde qui m'ont peigna bien. Webika sonda. Moni peigner ba pesa ya ta des jours te donc et bandi okoma na ba page et continue na ba téléphone c'est-à-dire na réseaux sociaux so mutakala no isa ebimi ba peso des jours te bato ba zo na ba téléphone so sali de ba 2 jours 3 jours ebima te wana te melias déjà des jours te et banda yo na buto lelo banda na buto lelo poto mais tiers au fallait tous déjà bato bazana ma vie bato bazana ba vidéo bazana même to mona ba capture déjà capture wana déjà capture wana eza déjà no yete elongana eza lianza te zonga lianza kala ko te eza yete on sauver kolo te yete ndeko mo lobi baloba ba pemi ba soyi déjà ba kota ida cop bangala be ba koti ko bangala toza bandumba mais makambo ya respect ya nzoto na kibomoto on se respecte. Mais Alianza yango en plus Alianza kuna mwana mobali. Eza yete mwana mobali. Eza yete parce que vous défendre ko lo bien. Siko soki ebimi vidéo ebimi be ko ko vidéo. Tozonga a. Tala kana confirmer que eza yete po tozonga. Bokulaka. Tozonga. Bata sauvaka. Ya tozonga no a. Ya yete za chantage. Eza na chantage. C'est surtout comprendre bien. Michel Bakenda dernièrement deuxième vidéo Bakenda bima au monango. Chantage. Voilà. Merci Tozanga wana couple pastoral moko bazali mobile as artiste maman Zali prophétesse. J'espère que yo ozana dossier wana na maboko na yo ozolobelango tongo pourquoi. Est-ce que exemple oyo bana na Nzambe bakotala bavandaka ba mona boye mwasi na mobali babala na penza bakenda ti na niveau ya lita bakosa ile biso biloko bakosala na réseaux sociaux enfin pone to tanga apocalypse so tangi apocalypse omona mamunyo sto le bama na apocalypse ikokisami na
na Apocalypse place moko baloba na tango asuka ba faux prophète baozala ta baoya na lolenge lokola bana nzambe baoya baoteya bato lokola basantu mais ba faux prophète. Donc na histoire oyo ngam na dossier mais na mwa trouble moi na confirmé pende ezate mais o na yebi ba réseau azala jamais mosai na nzambe. Mais maman confirmé azo benga évangéliste alobi ye nzambe apesa ye likambo na miracle likambo na prophétie yango te apesa ye don ya parole soka ote ya te ya bien nalandaki image wana mais nga pe na osenga na oluka mama siara ayebisanga penda nani a consacra ba réseau évangéliste papa ya molimo ya ba réseau photo yeba ye. OK. Mais lelo oyo to monaki mama siara ye moko bien à la vidéo na ebité soit comme YouTube c'est ebité parce que ba vidéo belé ezo bimé pa na ya ba réseau za mukeme ya ezebeli. Mwana mwasi moko soki Aisha soki Chacha ba réseau kanga ye atia na bouteille ba biloko bongo po apesaka ye bambongo. Chacha yenga eza ye monte eza liste basebele oya kanga na milangi pour ba soutenir un groupe parce que na suka komaka linga ba réseau soutenir un groupe nanga. Donc a utiliser basi wana so basi wana bazana mwa lo chocho ba obanda ko pesa kaye ba ko kape ko boya etata bakangie na mibali na basi. Alors c'est très grave Paulin, c'est très grave encore comment on a que maman prophétesse mora vivana et puis erreur ezake wa maman prophétesse mais na katanda kuno o vivana mobali mo a pratika ka bondoki pour on a pratika bondoki azokanga basi na kisi yo sa mutu pasi analyse ya makasi nazo réfléchir maman pasteur azo vivre na mutu azo pratiquer bondoki na kati est-ce que pour cause ya maman nyonso ezaki maman pasteur akangi ba réseau na artiste na ye mayebo o azalaki na ebite so bazala nsu groupe moso alongwa mwasi na baza mwasi na mobali na niveau ya mwasi oyo azo raisonner malamu tango moni mobali non na erreur est-ce qu'il faut yana makamba bongo na média mutayaki na makamba na média déjà mutayaki na ba réseau emoko tango amoni ki mwasi akangi bisaka ke aye ko filmer ndaku tala prophétesse ya ramboyo botala kana réseaux sociaux azunga biloko nyosa ndako akini poisa la mwasi di chantage. Alors tant a filmer ngwa boaki na net et tambolinga na zwango pe na chaka ngona page nanga et après na yo mona ngabi mais moi si osoka kangi bisaka c'est que cause ya okangila bisaka ezali. Alors tant na chaka ngona page batu ba yo contacter nga ba pesinga siko ba vidéo et sala ki moi si akanga bisaka kende menace de mort ba réseau a buki ba vitre ndako na maboko milangezo sopana a beta moi si pena bomae na ba pota na chacun on a réseaux sociaux vous comprenez c'est-à-dire on doit comprendre que il y avait quelque chose il y a un moment ça kangi bisaka akimi donc moi ça kangi mobile une infidélité on le mobile ami qui dit ça mobile a sali grodo a sali menace trouble a betina moi si de moi ça monique akobo manga tant bien ça ni yango kangi bisaka kei allez mobile tanga moni moi ça kei a mona inde moi ça filmer a préféré à banda chantage à voir qui vidéo sans qu'on réfléchir que moi ça ça va plan na ebele. OK. C'est un moto mimi makambo na média ezali bongo mobile. Attaque moi si parce que balo baraka moi si ndé azali chef ya moi si azali moto azo diriger azali ko la première ministre na ndako. Mais tango yo moi si omoni makambo bongo bazana ba parrain na bango ba parrain ba kabona ba bebana ba réseau bimana na moi si ba ya parrain. Yes oui. Mais bozo lembisa biso nzoto. Tro biso batoto ko yana sima. Ça mena. Trop ba nani ba parrain. Tala niveau. Parrain, marraine bimina na mwana. Parrain. Moi c'est parrain. Moi no bo parrain na ki akomo bimala na maman. C'est-à-dire moi na mo bimala maman. Allez papa bo kanda les papa bena maman les ba divorcer. Te ba divorcer te. Ba divorcer te.
mais mutakenda na place na ye pour divorce il faut bampe bakende na l'état bayoka soni kokenda ngo na l'état ke mama abima na parrain na mwana oyo aparena yesu sala ozonga okende komi na suka makasi okende komi na suka po tokomomona eza toviva lifelo ya fara voilà tomoviva lifelo ya fara bapaster abalakisa oyebi ke moto na yo batieli biso ka mwa tolo olala kasi manager kaka tomoni kaka manager video ebimi manager asolo manager ye mo aza o manager pe plan na ye ye mo pasa video eza asolo na mwasi te asa promotion na ye kasi ti ye mo na mibandeli nanu ye mo promotion ya miteka yo nkateka bato mosusu me elongi wana nde olekaki elongi wana nde nakoki te obi elongi ase botikeli ya mwana bebe moko okutaka mwana bebe akomi ebembe akauki nakolela manaja vraiment nzambe luka osala olukela biso solution kolo esusu azongi te biso mo tokanga bisaka tolanda ye tamie tokanga bisaka leti nga na komo mona nakanga nanga bisaka nalanda ye nga moko voilà mama Sarah elo mo boye troublé nga moto vidéo ya awazi zawadi plutôt bon comprendre ba swahili na bibisi kombote zawadi alobi akobota na pasteur Mike te akolongola pe zemite po eza lisumu nazoyeba te place wana nga loba na nini aobota na pasteur Mike te akolongola pe zemite po nzambe ayebiki eza na zemi alukuta ti dans la contradiction makasi aza lukuta zemi wana ekoti na nzela fumanganisi aobota monstre po ye atikala oyebisa biso te balala na Mike liboso ye aloba balala ye na nsima atekisi vaseline lokaleka mosusu ke bapeti kaka vaseline na fumangani sikoyo zemi yango ekoti na nzela ya fumangani c'est faux tala pole tokomi na biso na ntango suka koforce na ti te sisanoka émission arrivé ya pasteur Mike na église na ye avandaki na kati ya foule bayambaki ye bien ataki papa marqué oyo nyonso ekomelaki papa mais motei oyo azalaki koteya nayebi te soki ezalaki onction ya nzambe soki ezalaki komona papa kala mutu oyo azali bongo na punition ye moko moto amipesi yango parce que église nano epunir te corps de Christ na bapunir Mike na mbai te mais ye moko moto azalaki badécision na ye moko azwi ye amemi bisika avandaka en tant que visionnaire ya église yo oleki mingi na makolo ya mama Langi oyebi makambo konzambe mingi kote kuna na lingi penza opesa biso mwana amati cher te etumbelo ndako omata te mais avant en église place oyo biso tovandaka na etumbelo ya mama esprit te aza dine te ya omata na etumbelo ye ozalaka moi place avanda ye wana amerita vanda aseke yatikala ya vanda ene ka wana azaine kana kiti c'est ti baza kosenga ya mata na mata ete ok pasteur Mike azonga ki avandi ya olela mata ete voilà merci tokomi koma na suka mais boye bake zawadi i parese mineza ya mono ya mono YouTube esali bo ya momo liboko Michel Ipeka Mike mais mwana ya momo makolo ya Denis te yena ya Denis bakutana te ese bakutana na ya Denis mais angabika te bakutana aloba pe bakutana ta ya Denis alobaka zawadi aza na publicité accélérée azobanga bakutana la pa au kota na kati do bakutana bandeko mama Sarah bon to clôturer ka émission na ngana tourner le moment to clôturer ka émission nani stolobio ndoto ezate ndoto ezate matanga Angélique leki par rapport ya nyonso elikaki d'après yo ba observe kama ya Angélique eleki comment non nga féliciter ka famille famille penza baluki ba honorer
kombo ya mwana bango soki batikelaki yango bachroniqueur mais aire oyo bémission esalama baofinga famille wana yango moni famille wana moye bafinga yango eza te eboyi meme na mbongo ya bajournaliste eboyi mbongo ya bamécène eboyi mbongo ya liste basalaki na poto soki wana otuna baliste wana nyonso tu bambongo wana bazwaki baosala nango nini po famille bayebi ke bayoutubeur bapesi na gauche droite ekoyeba vouloir ou pas ata après 5 jours so bapesi famille wana mbongo mutu moko kaka na clan wana ayo obeta lisolo bazwa kutu 10 000 famille wana je comprends baevitaki eloko wana en tout cas organisation ya famille ya kitoko merci tokomi na suka ezali nango juste kaka mpona toyeba te matanga eleki bien regret mais elo moya mpasi bato batunaki yango na morgue présence no na morgue oyemi omimoni te nazalaki nanga mais ozalaki nga nayebi ozalaki bango mpe bamonaki yo bazalaki nesi ndeko nanga mo amonaki omoni matanga maestro amonaki yo omoni matanga basala yango base te nalingai nazala base ya matanga ya Angelica te nakoya osala base na matanga te parce que bato bakufelaka bayeba pasi wana famille wana etikali na pasi bayoutubers bakendai na bango kolela te misu bakendai bacreye base bachaîne etalama misu bakendaki mokili bona bango bato malamu voilà mais sinon matanga eza place ya base te nayebaki so na mimonisaki bakamera nyonso engei ya ver nga nakoma loka mutu mwa yo osala yango naloba ondie mutu mwa yo osala succès na matanga moninga je peux pas yango navanda place nazalaki bato mpe baebele bayeba eteke yanga eyaki nga parce que nasekamuflai bien naboyai nasala base na matanga moninga eza liwa ya motu basalela yango base te yango bato ebele bayebi kaki nga akendai te mais ozalaki na yo na matanga voilà merci awa nde tokabwana likambo ya chaîne ya Ken Piana oyo bato ebele bazomitungisa balobi bagauloise na bagaulois babloke Ken Piana chaîne oyo azali bongo papa na yo ozata na idée te naza mpena na idée te moya koakize bato ya te parce que so baobloke yo chaîne batindaka message donc Ken ayebi moto abloke chaîne ok merci tokomi na suka émission na biso j'espère que na nyonso tolobi oyo bato bakoretenir nini baretenir kaka motema mabe efutaka te so bosangana bosala bacomple mpona odétruire motu moko boye bopesa élévation ya mata merci mpona bino bato te nzambe alimbisa bango mpe kaka nzambe alimbisa bango mpo mafinga na bango ematisanga oretire parole nzambe alimbisa bango bato bamela masanga na yo nzambe alimbisa bango epesa bonne santé nzoto te te nzambe alimbisa bango makala moto na mutu na bango moko nga bakisisu makala moto kasi le karma existe te nakoloba na monoko mais malédiction avec cause existera parce que Dieu est juste ata nalobi eyaloka nake na leta na fundi yo na ye suso nalimbisi na ngaka ya Paulin leta oloba yo limbisi Paulin biso dossier ezocontinue mpo justice esa mosala nango beinfraction ezalaki ocomprendre c'est-à-dire nga nalimbisa na nga mpe batutu nalobi makambo ya mbongo parce que choke nga mpo mbongo wana yaki cotiser po bahonore babaki bisi ezalaki bandeko na biso nde baboyaki kokende sikoyo basangisi mbongo point amonaki video ya bisi sikoyo basangisi mbongo pourquoi mais kasi bino moko boboyi komata bisi sikoyo bayaka kanga singa yo yaka kota na bisi yo yaka kota na bisi bango mona bato basalaki organisation ya mbongo bazali wapi na matanga mais faut balandela makambo misusu bakokende bazalaki na morgue mais ntango bauti mo faut balandela bilo mosusu ya mike balandela eka baba merci tosukia. Voilà, merci na bandeko balandaki biso na Sarato la TV. J'espère que vous comprenez l'analyse na biso. Les alaki vraiment trop munene to mikaki ko sala analyse par rapport ya oezo les kanakati ya réseaux sociaux par rapport ya actualité. Merci na bino nyoso bolandaki biso. Merci na général Arts pour ozalaki na biso wana pona ko pesa biso image ya kitoko. Merci na nite tangwa onimaki ko tia mukongono na sepo eswayo. Otala émission, merci na bon délivre bon séquier. Merci na docteur Patrick et merci na Jonathan qui vous na 10 amibal mener déjà ba garçon nyoso. Merci na maman Sylvie baye na motema ya papa Guy baye na le conservateur de la SAP italien. Merci na Junior Diazo, Janvier Wata Mokonzi Sarabo Limosamigra Amba moi Nzambe. Bino nyonso ya ngai na lingaka bino mingi botika la malamu. N'oubliez pas de s'abonner, de partager vidéo. Vous allez égoïste te ngana lo baka mikolo vous allez égoïste te panzela moninga basango et ça là vraiment kitoko ndiko moko oya nano azala na Sarato la te akota pe amona makambo eleka wati et ça là vraiment bien botika la malamu bye.
avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Cabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Cabinda Center. Veuillez nous contacter au plus de 143 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.